Aujourd'hui, la semaine, merci pour dire, bébé, ça va télévision, la vidéo pour la colonne info, lingala. Journal, il y a peu pour la peu tout fond, la journal pour la semaine, comme bien chef de l'État Félix Antoine Sekei Chilombo. Membre du gouvernement, on va participer qui week-end avec 64e Conseil des ministres dans la cité Union africaine, question de là qui abordait les comités de sécurité humanitaire, épidémiologique, et là qui peut évoquer Bolanda, les détails éléments national Mikolo Ezali Koya tout poursuivre en général pour le Premier ministre Madame Judith Soumina Toulukaya a lancé samedi 25 octobre la présence de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi du table ronde nationale sur la lutte contre le cancer de la femme en République démocratique du Congo. Premier ministre Judith Soumina Toulukaya a procédé qui week-end et qui dans le lancement de la table ronde nationale sur la lutte contre les cancers de la femme en RDC. Événement oyo ezalaki organisé na Pullman Hotel na ministère de la santé publique, hygiène et de la prévoyance sociale. L'hôtel Samuel Roger Kamba y a s'articulé autour du thème ensemble contre les cancers du sein vers une stratégie nationale intégrée de prévention, de pistage et de prise en charge. Boye Samuel Roger Kamba Moulamba a pesi officiel du Centre national de lutte contre les cancers oyo ezali kotalisaki na République démocratique du Congo bazali ko enregistrer chaque année plus de 7000 nouveaux cas de cancer du sein. Oui, près de 8000 cas de cancer du col utérus. Autrement dit, près de 15 000 femmes mobimba bazali diagnostiquées chaque année na cancer oyo. Yango et la kisike moyenne, il y a 40 nouveaux cas et zali bongo détectés chaque jour, soit près de 2 femmes par heure. Bazali kozwa to bazali atteinte na cancer oyo ezali bongo komonana na stade moko déjà très avancé. Asaliwa ki engagement ya premier ministre na lutte oyo, ministre ya santé ye asepeli mingi na tenue ya première table ronde nationale oyo eza na cadre ya vision ya chef de l'État oyo aponi ko protéger basi na ba maladie oyo nyonso. Pe vision oyo ezali détermination ya gouvernement dirigé na son excellence madame Judith Soumina Toulukaya ya kosa la santé publique en particulier pe ya basi pilier central ya développement national ndenge Roger Kamba atalisaki misala ya table ronde oyo ezali pona ko définir stratégie moko claire ya lutte contre la cancer ya basi ba professionnel ya santé pe ba partenaire technique pe financier ba ko travailler na synergie pona ko proposer ba solution oyo ba ko associer parfaitement prévention pe dépistage précoce ya prise en charge. Nangambo mosusu annonce qui a distingué première épouse Denise Nyakero Tshisekedi première marraine ya lutte contre les cancers de la femme, topé marraine de rose. Boy combat naie contre drépanocytose, pelisusu initiative ya kuluka ko améliorer éducation nationale ezali bongo biloko moko ya malonga na adresse naie chef ya gouvernement a alerta ki ba chiffre oyo basi bazali touché na cancer ezali kotalisa nécessité ya ko renforcer riposte. Boy précisément ba raison oyo ya table ronde esengeli marqué tournant moko décisif pour na ko produire cadre d'action moko concret ko articuler autour ya prévention, dépistage précoce pe prise en charge ya financement moko durable. Boye table ronde oyo esengeli ezala cadre ya discussion pe yango esengeli ezala acte moko fondateur, acte ya lucidité ya unité pe ya volonté. Boye na kopesaka maloba na basi nyonso premier ministre atalisaki engagement ya gouvernement na ye na komba oyo alobi santé na bino esengeli ezala protéger ndenge constitution ezali koloba esengeli bosimba ke président de la république atie na cadre oyo ya premier mandat amélioration ya modernisation ya secteur ya santé parmi ba priorité na dynamique wana grâce na action gouvernementale bakisi anti-cancéré essentiel pe ba thérapie yango ezali ciblé pona kopesa ba cure moko ya malonga enfin que bato babika de 2026 RDC a kokotisa vaccination contre papillomavirus humain conformément à la stratégie mondiale 90-70-90 oyo ezali ko viser ko éliminer cancer ya col ya utérus d'ici 2030 pour le gouvernement table ronde oyo ezali bongo acte moko fondateur et comme na adoption ya déclaration ya Kinshasa pour la lutte contre cancer ya basi pe et ko définir la priorité nationale ya mboka pour na ko s'engager to engagement moko concret et ba mécanisme ya suivi coordonné na centre national ya lutte contre les cancers. Honorable Maotwene élu ya Selemba où il a dirigé qui week-end l'équipe salon moko monene elongo la population pe ONG na ye Congo de l'espoir Christian Kengebeni azali ki simasima na ye.
Kinshasa ezobonga, mais oui, kasi ekobonga lisusu très bien soki population a koti na ndingisa ba autorité na yango weekend eleki eli ya commune ya Selembao mwana mboka Maontwene dit les responsables bakisela kaye papa Selembao akitaki na terrain déjà à partir ya 5h le long ya avenue du 24 novembre kobanda na ba avenue Ngeba ti na avenue manifeste objectif na yango ezalaki salongo ensemble elongo na population pe ONG na ye Congo de l'espoir. Honorable Maotwene a rappelé que la population batika kobwaka biloko na bakanivo oyo eza déjà curé pambate malheur oyo ekozongela kaka bango moko pe lisusu ayebisaki na bateki ya nzela nyonso bamibatela balongwa pembeni ya nzela po bomoi eleki nyonso. Honorable Maotwene papa Selembao du les responsables mosala kitoko. Quel type de leadership pour la restauration du Congo des thème Oyo qui est évoqué samedi 25 octobre pour l'église sont précieux pour les amis pour la maison communale ya Kalamo pour wapi orateur Zaki Bongo révérend docteur Nicolas Tongo Stéphane Skande Nadine Assona Francis Kanzaloko. Éminent pasteur, Pépa servante de Dieu, il y a ville province à Kinshasa, répondant qui y a une conférence sur le leadership. Ndenge Nini, leadership, il y a cœur et zali pour reconstruire. Et soit qui est maloba, orateur, docteur Nicolas Tongo, appelle ça qui des textes bibliques, wapi et payi, afin de ça qui message naïe. Genèse chapitre 1er verset 26 kuna atalisaki ndenge nzambe alobaki faisons l'homme. Conférencier international Nicolas Tongo atalisaki nanu concept ya motope terme leadership tangu nzambe azali kolobela faisons nyonso ezalaki pona kotalisa ba ministre de Dieu que vrai leader atravaillaka ye moko te. Atalisaki ke tangu nzambe alobi faisons azali ko expliquer à la fois bolingo bomoko unité justice tope sagesse tokoki kosala eloko moko ya spécialité po nzambe soki bolingo ezali te. Alakisaki lisusu terme ya faisons na Genèse chapitre 11 pona kotonga tour ya Babel soki ba utilizaki faisons te balingaki pe ko atteindre objectif te. Apakisaki faisons à notre image ezali kotalisa caractéristique ya nzambe possibilité ya co-créer esprit ya créativité. Pona texte ya 2 Rois chapitre 4 kobanda na verset 1 orateur atalisaki 3 tableaux wapi epai alobelaki na leadership inconscient ezalaki pona ko expliquer ndenge nini serviteur de Dieu oyo atikaki banyongo après liwa na ye moto ya nyongo ayaki pona kozwa bana na ye na place ya nyongo wana ozali leader inconscient. Deuxième tableau ezalaki leadership engagé pe troisième tableau leader générationnel. Prophète Élisée asungaki mwasi oyo a résoudre problème oyo elingaki ekomisa bana na ye ba esclave ya kitoko koleka ezali ke mateya oyo nyonso ezali na kati ya livre oyo ye moko autaki kokoma l'Afrique des héritages vides. Kadate bakopesa bino ba place fixe oyo bokoki kosomba yango po découvrir richesse oyo efandi na leadership du cœur. Parce que toyeko le leadership et bandé amour et bandé na unité, justice na sagesse. Nous avons besoin de faisons. C'est-à-dire ceux qui ont un domaine à faisons te, aux en a 4 attributs en atelier sangai. Qu'est-ce que toi tu vas dire que tu es comme leader? Aux hommes on a deux locaux non c'est dans la bassin nzambe. En tout cas, tout meka un peu comme qui dit ça. Tout meka un peu kozonga moi sima. To tika ba conflit inutile to sangana to zala bomoko Congo ils en a besoin bassin nzambe papa. Sans bassin nzambe makameko marché qui torote. Mais bassin nzambe nini? C'est ça le problème. Bao bazana ba ba conflit, bao bazana ba haine, bao ba linga ba msusute, bao ba kuma même injuste, bao me bazo empoisonner ba linga bango basana nzambe. Ce n'est pas possible. 10e communauté évangélique de l'Alliance au Congo CAC Namokuse Bangoba Célébraki Mokola dimanche 19 octobre kuna la cathédrale du cinquantenaire il y a Union mondiale de l'Alliance humaine Namokuse la dit là dans un compte infolinga.
awa toza na cathédrale du centenaire protestant oyo ezwami na commune ya Lingwala wapi epai 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo CAC na Mokuse asalisaki dimanche 19 octobre 2025 eleki milulu ya kafu pona ko célébrer cinquantenaire ya Union mondiale de l'Alliance ima na Mokuse oyo esangisi mangomba nyonso ya Alliance ndakisa CAC évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo azali bongo mwana ya communauté ya Église du Christ au Congo ECC azalaki pe wana na célébration oyo esalemaki bongo na bokambemi ya président ya Humain mondial révérend Yura Yanagiara Boenamo ya ouverture ya milulu oyo président pe représentant légal ya 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo révérend Marcel Bundabunda asepelaki makasi na ndenge makambo elekaki pe asalisaki lingomba ya CAC yango nde communauté ya yambo ya Humain révérend Marcel Bundabunda aprofitaki na occasion oyo pona kosenga ete kimia ekota na mboka na biso République démocratique du Congo pamba te ba congolais oyo bazali na insécurité na est ya mboka bazali bato na nzambe akela bango na image na ye omoni ke touti ko kembela 50 ans na soko tangi makomami ezali temps ya jubilé libération do bayo oyo baza ya kokanga esengeli bazala bosomi yango wana tosengaki ete batika kobombama na nsima ya population bo basala massacre na bapopulation ya RDC pamba te bastoyen ya RDC bakelami aussi na image ya nzambe bazali na badroit pe bazali tosengeli korespecte bango baye oyo batia maboko po bayokisa bana Congo pasi babenda maboko na bango pamba te nzambe basakanaka ye te pe peuple na ye basakanaka yango pe te. Na ngambo na ye président général ya balaïque ya 18e CAC Diacre Claude Mbumba Mabika azangaki pe maloba te ezali mokolo ya esengo mokolo ozali kosepela 50 ans d'âge ya existence ya IMA Union mondiale de l'Alliance kuna na kati nde communauté na biso évangélique de l'Alliance la CAC la 18e na kati ya ECC nde kosepela 50 ans Buta existence ya famille na biso ya Humain. Na nsima ya badiscours ya bakonzi misusu ya Alliance prédication epesamaki epai ya pasteur autaki na mboka Canada remise ya baécharpe pe babrevet na couple révérend Yura Yunagira président ya Humain Afrique pe ya mangomba ya Alliance ya Afrique nde elandisamaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu Mfumabanga Moyo yende aponamaki pona kolatisa écharpe na représentant ya famille ya fe Perel Kuvuna na présence ya veuve na ye avandaki liboso ndenge moko pe pona couple président Claude Mbumba bosimba pe boyebake chorale ya CAC Kinshasa pe Congo central na groupe ya frère Francis Manela bango nde bakumisaki nzambe makasi na milulu oyo na nzela ya loyembo pe ba démonstration culturelle ezalaki au rendez-vous ba invité mosusu ndakisa premier vice-président ya ECC président national ya ministère de laïque protestant honorable Norbert Basengezi député honoraire César Fouani pe ba autorité mosusu bazalaki na célébration ya cinquantenaire ya Humain ezalaki pe marqué na gâteau d'anniversaire oyo ebongisamaki na occasion oyo epai ya couple révérend Yura yangonde efongola kinzela pona kobanda ko se servir en tout cas fête oyo elekaki na lisungi honorable Nerombungu de église KKM bango bafetaki 5e anniversaire na bango kitoko na siège église na bango zangi mpenza na commune ya Kisenso la Dilandu azaki fois de plus na compte ya Info Lingala yalaka ya lamfumu kimbangu yalaka hello bebe zambiva fumu kimbangu ni tomi beteli maboko Kintwadi Kiazintumwa Vafelika KKM na Mokuse ba organisaki 5e anniversaire na bango
église oyo depuis esalema église ya bangunza ezwami na commune ya Kisenso na bokambemi ya représentant légal Ngunza Mantomina Diabanza Mbumba Nzambi yende représentant légal bosimba pe boyebake cérémonie elekaki vraiment kitoko honorable Nerombungu Mfumabanga Moyo azalaki représenté epai ya Sami Kumba yende akambaki délégation na ye pour na ko représenter na église KKM prédicateur ezalaki bongo Mbuta Menaya Mendele ye ateyaki na passage ya livre Kiluka chapitre 23 verset 1 à 6 thème na yango ezalaki bongo kukalani tope lisusu kozala na banzambe mosusu te nyonso elekaki vraiment kitoko ateyaki bato ndenge nini esengeli bayeba na kotambola conclusion alobaki kosangisa baforce na biso mpona kobundisa banzambe nyonso ya bapaya nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple ye moko représentant légal Mantomina Diabanza Mbumba Nzambi alobaki boyi ya motuya o biso tokosimba bayindo to luka kozana bomoko pe toyeba mission oyo biso tozali kosala na nzela ya Mfumu Kimbangu. Nzela ya Mfumu Kimbangu esengi biso bokabwani te, esengi biso botelamani ya mutu na mutu teke oyo atelemeli oyo atelemeli oyo na bongo tokolonga te pamba te tozo continue kaka kolanda nzela ya bapaya ndenge bango ba komemela biso ndenge pe biso na kingunza tokomi kotambusa yango na utango oyo kibongunza ezosenga biso tozala sude tozana bomoko tango oyo alobi moko yeko bakisa mibale moko bakisi misatu po ete to continue kotambola tondo mingi pe ba merci beaucoup et pa ya honorable na biso Mfumabanga Moyo Nerombungu pamba te azalaka na biso tango nyonso na makambo tozana yango ye azangaka te même kosomba na biso esika oyo azali parmi bat oyo ba contribuer même botongi na biso na esika oyo azali parmi mut oyo pe a contribuer vraiment tika banlongo pe bakoko nyonso ba continuer kotombola ye na musala azali kosala pe ezala kaka pona biso te ezala pona bangunza nyonso matondo mingi bosimba pe boyebake bakado ya ndenge na ndenge epesamaki na cadre ya 5e anniversaire oyo pona kotalisa esengo bando nyonso bazalaki na yango pona 5e anniversaire ya Kintwadi Kiazintumwa Mvafelika bosimba pe boyebake honorable Nerombungu Mfumabanga Moyo atikaka bango te tango nyonso na milulu ya boye azangaka te ko soutenir bango pe kotinda délégation na ye soki moko azali empêché. Femme témoin ya résurrection église sont précieux comme mi avant pasteur Jean Bosco Kindomba baza kolengi la convention monene ba femme du 27 au 31 octobre na siège église na bango nazo bengisa ba mama nyonso oza mama oyo salaka ezala na gouvernement oza mama ministre oza na komba soki kote ezo simba mais yeba quelque part komba ezali. Maman aux femme commerçante, je te dis la vérité, tu as ton combat. Tellement oya kozwa victoire. Maman oyo osala kaso oza makamnyoso même oza na libala olobi mobala linginga pesa kanga nyoso ezalaki pe na ane na yebisa yo ye mobala lingaki andoko pesa double portion mais malgré bolingo ya mobali na ye ekokaki yete mais il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi je viens koyebisa yo mama yaka na kombo na Yesu yaka pour que ozwa victoire na yo que Dieu nous a donné dès le commencement du monde. Wana ezali appel ya pasteur Animbo Ngonseka, présidente ya ba femme témoin ya résurrection na église sans précieux wapi epai révérend pasteur Jean Bosco Kindomba azali bon représentant légal bango bazali kobengisa ba mama pe bilenge basi na grande convention de femmes oyo tem nango ezali femme ton combat et ta victoire, femme ton combat et ta victoire ekobanda
du 27 au 31 octobre 2025 à partir de 17h ti 19h30 na adresse Kakamoko église ya son précieux temple du grand roi oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu na Victoire Matonge pendant 5 jours mokoka kolo asopi ngolu na ye epai ya ba orateur oyo révérend pasteur Jean Bosco Kindomba oti ya Milulu pasteur Animbo Nteka bakiselae aninguya animoto prophétesse Vanel Monka bakisa révérente Julie Vanga pasteur Animbo Nguya alobi na yebisa binoke ekozala na moment moko ya makasi ya mabondeli pe ya délivrance. Toutes les femmes dans la vie ont leur combat. Maman combat ezali. Mais na yebi que victoire pe ezali na combo na Yesu Christo. Tu es combattu na ba myome, na ba kisse, na ba maladie belé. Mais laisse-moi te dire, tikanga na yebisa yo, maman, victoire est sûre et certain. Yango nazo benga ba maman nyoso. Ozana posa victoire, ko kende na nganga te, ko kende ba sokola yo te, ko kende ke yaka na kombo na Yesu. Nzela la mwasi, nzamba pesi biso na nzela ya mwasi akoniata serpa. Et bongo bozwa ba chantre de l'Éternel. Le frère Moïse Matuta, frère Christian Mukuna, Maman Enis Manyanga, Yaboye, Jaja Nazanga, et bongo yo, Kozanga Teo, soyez le bien koya. Toyota vraiment sur le téléphone sur le téléphone ça que courant la maïs ça passe makasi kuna na quartier Badara na commune entière bolanda. Na quartier Badara, na commune Yansele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bon sikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà ume bantu Badara oyo bantu banjangu na to mona courant te to mona mai te yango tozana bosenga nango nde na moment on a mbula wa 2024 bakotshela biso courant bakotshela biso mai po sipesa nécessairement ya so mata biloko courant ezate po tozo ba yeni courant ezate kozo mona tozana susa courant na mai bakotshela biso. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga
telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenir ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo ba-accident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai kaka même problème etali mai epela mpe kotungisa population oyo mingi mpenza avandi bongo na commune ya Kisenso. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyokama na problème ya mai chaque jour bakoma kosomba mai ya kosomba bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage yango wana ezali provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike na ntina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi soki bakosunga biso basila biso pena bapompi na baveni ata 4 ata 5 euro ede biso po boyitala pesika moko to atende tozonyoka population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi mpona kosukisa makambo etali mai na courant ndenge ezali konyokola population tolekalaki bongo kuna na quartier Mikondo kuna awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza nde na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya point kote mosusu bamela mai ya mabulu eza kitoko te to susi eza ke gouverner pa fati ayokela biso mawa atela biso koto toza problème ya makambo ya mai to susi nde yango wana soki atie biso mai koto biso mpe tokosepela gouvernement na ye tokobetele mpe biso maboko atika te elembo ya kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge poto balonga mpona bana na mine eza kotiva mpe mokolo kokomela yango episaka sante ya kitoko mpe vitamine Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini?
aliaka Protiva. Soka bamama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona babebe pro. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva. Protiva protéine vitamine énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. Bamama félicitations na bokoneri bana. Protiva facile à digérer et nourrissant. Ezana protéine vitamine et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esaka ba ba ingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama de zamana sukana mbimbi oye sukana mbimbi magusa Protiva pour bébé bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal pe mpona pe soki bosepelaki na posa merci na igor ntingi matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Assona héritier mapindemi ya sportsaki journal au montage simeki pa ya Christian Kengebeni Francis Kanza loko kapé Fabrice Lundomi ngana bino option rendez-vous donc vous allez au revoir.